Salut chers abonnés, bienvenue dans notre chaîne Congo Suisse TV. C'est encore votre humble servante, moi na Moussala, toujours na kati ya balabala. Comme ça la bien Moussala. Cette fois-ci, tous dans la commune, il y a Ntsele, précisément dans le quartier Nganda Cheche. Voilà, tous dans la Simanabiso City, moko, il y a monene, et puis Koto Baliaka Bio, Basala Bilanga la bango, très kitoko. Mais le rekamusi biso awa, balobi, bazana difficulté, il y a makasi. Gouvernement est soutenu à bangote. Pas de commentaires, mais tout ce wana ba imboka bino moko bolanda boyeba toko zwa mutali boso na o ba bengi mamani yende mutasoki paka na site oyo mama Micheline pardon yende mutasoki paka na site oyo et puis alobi bazana difficulté ya makasi ce qui gouvernement et pesi ba moyen pour ba soutenir l'agriculture na vision toujours à chef de l'état ba ponara ba site ya awa e comme raté et soukaka na tuenge wana ngate na lobi mais wana bango koyo ka bango moko nde baza koloba toko tambola mama Micheline maman de maman voilà moi je suis victime ça va. Pas de difficulté, tout ça. Tout ça n'a pas de difficulté. Je l'ai dit. Loba na papa. Oui, ça va terrain na bisoté. Tout ça que l'État a piqué la biso ba terrain puisque tout ça la kabilanga. Bilanga yango ezo nourrir population. Yango ezo biki sabatunye ce que ça yo président de la République, ça la ministre. Ce que l'eau tondité au côté les matés que pour yo loba. Mais talandenge tozali babilanga tozana ba place ya osala bilanga izate boluka tala depuis nini c'est commence banda na sima ya nini ya aéroport si to koma tinsele tozana ba terrain oyo ke bokoki ko sensibiliser batu ke basala ba bilanga mais tala lelo aboy tozonyo koma na kati ya nini ya biso na kati ya capitale okanisa ke ba place ya kosala bilanga ezate botikeli ba chef coutumier bazoteka mabele mwaye bato basala bilanga ezate toza kosenga na bino ba ministre ba président de la république bo sensibiliser ba chef coutumier ke batikela population ba place ya kosala bilanga nde bilanga nde yango nde bato ne ba vivre kana yango bilanga eza première société oyo ke même nzambe asalaka yango mais lelo tala ne tozo souffrir na kati ya capitale lelo soki capitale balobi ke nzela bandundu bakangi nzela ya ba Kongo bakangi e bon na kata capitale to kozwa biloko wapi fufu ko uta wapi bandunda tout consort yango tozo senga na bino ke bo sala tout possible ke population pe am se trouver même na musala ya bilanga nde ekozala malamu kuluna pe kosila batu pe bakotambola pe malamu. Merci beaucoup, papa Nangaï. Merci. Bon travail, bon service. Kuluna et aussi la soki ba jeune, basi conscience, ya rosa la bilanga. Mais tandis eza polele et puis ba chef coutumier, bazo côté kayango. Bino ba chef coutumier. Boye bien important sa bilanga. Mais bon comme ko négliger yango, bozu comme ko teka mabele. Bo lati bo kondi pona mabumu na bino, malheur na bino. Bozo participer na souffrance, il y a peuple congolais. Bozo continuer toujours. Papa Baliloba, papa Nangaï. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dit? André. Papa André a site locali Nganda CC. Yebisanga yo salakani. Ngai awa na sala musala na sala kapenze zalinde musala bilanga. Musala bilanga nde yango zali bitumba ya liboso na no tozoko bunda na kati ya République ya Congo. Partout ezala na ba province, ezala na capitale, ezala partout. Ezala na mikila poto eloko oyo batu bazali ko vivre nango ezali nde bilanga. Bon à part bilanga en tout cas atozo sala na bureau ce qui ke bilanga ezo sala matin est-ce que yo na bureau reliani reliate relié le côté yango tozo senga ke na président ya république atala makambo nanu liboso nanu ya bilanga po biso ne tozo ko bunda eza bitumba o pe tozo bunda pe bitumba o ezali pona ye tant pe population ezolia ezo vivre eza na santé malamu eza na cause ya bilanga eza tika katolia biloko ezo uta na bapaya nyoso wana ezo pesa biso ba malade na nzoto mais na bilanga o tozo sala nde yango ezo ko pesa donc bilanga o tozali ko pesa o tozali ko sala
nde yango ezopesa ezotombola mboka. OK. Ezotombola mboka soki ke makambo bilanga bazali koteka neti ba chef coutumier bazoteka ba terrain o ezali réservé pour na ba bilanga mais bango bazali koteka yango. Bon, tozo ba te biso ba bilanga tokokindu kusuka wapi. Na muke o nazalaki nango naza siri yango na pour république chef de l'état atala pinana no liboso na makambo bilanga. Eloko nde tozobeta sete nanu yango na pour sa bilanga mboka pesate. OK, merci beaucoup. Sans bilanga mboka pesate on ezali loba ya papa lobi sans bilanga mboka pesate ba chef coutumier ba tchaka bino pour protéger mabele mais bino bokomi koteka mabele. C'est grave, hein, c'est grave to yebite bana na biso ya bakoya. Est-ce que ba kokuta ba mabele o ba koko na biso ba tikaki lelo chef coutumier aya ba tieye ba noter wana lobi te ngafo na teka. Nga il faut na sala boy. Ah, oh là là, chef coutumier, s'il vous plaît. Oteka mabelete, mabele zalaka wana pona bakoko. Si section, tangu bakokita bakomona yango. Mais bino bakomi koteka yango. Bana na biso bakomona yango preuve ane ngai na yebi nanga mabele ya ba chef coutumier na ngai te. Na wanga nteme na lobby vérité. Nous continuons toujours. Voilà. Asko to koti na kati ya bilanga. To koti siko to soana ba imboka ya. To soana bango. Tout le monde a maman na biso ba jeune fille, il s'est donné vraiment à faire l'agriculture. Mais jusqu'à maintenant, depuis tout le temps, en cas de sitio, le monde ni tracteur à l'État, ni Congo à l'État, tout bazo sala na ba propre fort na bango. Or, économie en boka est vendue dans l'agriculture. C'est ça le problème. En tout cas, ba konzamboka boboka na omis na agriculture. Boboka na omis na bilona, ça yango to reliate. Ça yango to revivre te. Bosundo les populations va travailler na ba propre fort na ba moko. Rien ne marche. Chef de l'État, monsieur Antoine Félix Tshisekedi, s'il vous plaît, monsieur le président, ba tata na ba vandela na parlement ba liara mbongo orphelin, ba sala reloroté. Ce qui est pour ko investir, kitana nous investir en agriculture parce que awa tomoni ata tracteur mon côté na yebite soki ba Congo ya l'État eza na yebite mais wana to kozwango epa ya ba imboka. Tout le monde va se donner na bilanga. Bonjour maman la biso. Ça va très bien maman. Et c'est un romona yo. Yo pour ça la bilanga. M'appelle ça la bilanga mais Léoné Lazare répond à une prière. Akuti prière. Yebisa biso pendant que ça la bilanga difficulté nyokutana nangwa. Bon difficulté zaka. Soki mbuleye. Biso ebeti makasi so etondi boye ma etonda pena koto nyonso bon ezotonda mais na ndenge moko ya propre ko appeler yete bon ba terrasse nde tondaki mais ba mikala pende dindaki ti. OK. Merci beaucoup maman na ngai. Ouais. Koko na ngai moi li solo muke to beta masolo na yo. Na kota na kati. Kota. Voilà. Na linga boye na linga pena na kota na kati na solo la na maman na ngai. Nazonya ta ba granité. OK. Bonjour maman. Bonjour. Kombo no nani? Kombo na Menga Marie. Menga Marie osala bilanga no ndenge nini? Ngai awa lokola na ye ko somba bana ndunda. Bana ndunda? Siko bilanga nanga eza na lemba. Oh, longwe lembo yeti awa? Na longwe lemba na yeti awa na ye ko somba bana ndunda. Na lona kana lemba. Mo na lemba kuna tozana bilanga na biso na SNL. Oyebi SNL? Oui. Losala kabilanga kuna awa nde toyeko somba ndunda. Toyeto sombi bana ndunda watoketo baloli mabele. Bosomba ngo be combien? Boye ba ndunda ndenge kaka prix o nyonso kokutana na. Seke ezala ka prix moko te. Mutu na ndenge nayi. O baloli mabele tie fumer o bandi kolona o bandi ko tia mai. Nde musala tosala ka yango wana. Ya pasi ezaka ni tango sala kango. Tomona ka pasi po biso kuna lokola ndenge tosala kabilanga na biso. Kende ko luka fime yaka ko kitisa banda ko balola banda ko lona mai peto zana mikakatano ya mai bisika wana mai utozoke ndeko senga lokola na ba mabulu abatu kamwango nga o mai yaka tozana place moko etoboka nde pesa kabiso mai ya pompe mosato sala ka yango wana. OK, merci beaucoup maman. To resepela pe mukolo msuto kitakuna na Chanel. Biso Congo Swiss TV to tambolaka partout. Ndenge to ye mokola lelo, ndenge pe to roya. Maman tikala malamu. Merci beaucoup maman, merci. Tozo continuer toujours, tozo mona baziba, bazibeza awa, tozo mona. Donc nazo vivre biloko yo, na tikala vivre te. Moi message mouké na ba jeune fille à génération na biso
ba jeune fille à cuisse ba jeune fille à supermarché eza nango mabe te kokota supermarché mais kitana na bilanga otala na ndenge ezalaka eza nango mabe te mais er moko pe okiti na bilango ekotala ndenge balonelako ndunda po ekoma na bandako ndenge nini basalelako bilanga bino bolingaka supermarché bino bolingaka cuisse yo olingaka panzi non. S'il vous plaît, ya ma charine de comme moi si yaka na pe na bilanga. Au moins ndenge ndunde bimaka. Il faut er moko pe ko liaka ma belle na biso. Ozo lia pe ma belle ya biso moko ba na mboka. Il faut ka teka moi kin marché moi teka wa ite. Jamais wana te. Tolo continuer moi li solo na ba maman na biso. Tozo mona na ba bébé na bilanga. Voilà. Et là on moko za bien moi na déjà okola na idée wana déjà okola na image que bilanga eza malamu. Bonjour maman. Vous avez un peu de solo anayo. Vous savez de sepeli. Oya kuna. Papa, oh. Walo loni nini o mama langa? Oh là là. Cameraman na biso lingaka mingi pondu. Ah, cameraman alingaka mingi pondu. Ah. Osepeli komona bino. Oyaka ko filmer biso boyeza esengo. Siko mama difficulté ni nokutana nango ndengo salaka boy. Mama, sime ezozala cher. Bakisi kosomba na kotana bilanga. Bongo ezozala te yaya. Tala kaka financement ya bato ko financer biso. Ezalaka te, c'est pourquoi tozomona. Ok. Mama, siko mama pusali pembeni azalaki musika. Azalaki animé na musala na ye. Musala na ye nde esalaki azala. Siko mama, moi liloba mpona bakonzi ya mboka. Mpona bakonzi ya mboka tozoluka soutenance. Musala ezali esengeli soutenance. Soki tozozwa bafinancement kouti epai ya bakonzi ekosala biso bien. Du fait que tout le monde a ndenga kotombola musala oyo ezolesa mboka ezolesa ba jeune ezolesa bapaka ezolesa ti na ba libanda ya mboka. Merci beaucoup maman, toyebika na sima tokoya kozwa pondu na biso. Merci beaucoup cameraman nanga lela pondu. Ayaya kitoko. Ok, tomoni bébé na biso na linga na konyata mai na konyata oya kitoko. Ok. L'insecte mabe bazate awa. Bébé ayebilanga. Bébé ayebilanga, voilà. Bonjour bébé, elle est très mignonne et puis jolie. Hein? Moi na boazo kola déjà na bilanga. C'est grave. Aza bon retardement pour l'économie en mboka na biso. Bonjour madame. Bonjour madame le ministre. Bonjour madame le ministre. Il est futur madame la ministre économie parce qu'elle est dans la carte bilanga. Bonjour. Bonjour. Donc, elle est très occupée dans le bureau. Ma chérie, tu solo anayo. Merci. Bonjour. Bonjour. Comment on Comment la Gracia? Gracia. Gracia. Comment mon kitoko? Il y a besoin de carte bilango sani. Na longo la matiti, na osinga ba parala ngai, na longo matiti na mwa la ngai longo. Okay. Kitoko. Kitoko sepeli nango ha. Ok, grâce à ce que difficulté ni okuta nango. Yo za jeune fille oye ana msala ba mama koko boy. Ah, yo moko zo mona ngote. Ah, to molika ba pondu yango to la caméra. A pondu to lona ki ngape na luka ba ngai ngai nga sa ina kene ko teka za mami fa ngai. Oboko la bébé na. Na boko la bébé na ngai. Komba bébé na onani. Tomele Keliana. Keliana, oh là là, bébé Keliana, Katia Bilanga. Siko mo liloba na ba konzamboka et surtout pe na baninga basi lokola yo. Baninga basi ko anga. No ba vai na ndako bosa elokote. Te ba tambola bon kaka. Nga landi ba para nga siko yo siko ote ya bango nini. Ndenge bazo tambola bon. Ba continuer ko tambola. Te. Ba sande, ba ya pe ko sa bilanga. Ba sa bilanga. Ba oza décider. Na ebipete. Ebite. Voilà. Ah, grâce à ebite. Grâce à toi Tikio. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup. Tozo continuer. Tout le monde ndela awe suki. Suki teza ezali tout droit. Tout droit. Maman la biso. Oh, ngai kitoko ah. Maman la biso yo za femme commerçante.
Yo teka kango. Suko teka kango ndeni. Mama pusana boye, opesi biso mukongo. Bongo nga nasali ndenge nini nalati eloko pete nga pena na kati ya bilanga. 500 Bwana somba masango na fofo. Masango na fofo. So na vandi net nga mama vep. Nazana muto asunga nga te. So na teki te moyen te. Ok. Merci beaucoup maman veuve alobi soka teki te moyen te. Nous continuons toujours tozo kota poto solo la. Na baike. Ah bilanga nde yango yo. Gabi, so Gabi awa na kati ya bilanga. Ah na kati ya bilanga musala o biso to splata yango mais tozana makoki te soutien za te to bunda na kana ndenge na biso. Bo bunda na kana ndenge na. To bunda na kana ndenge na biso mutaosunga biso za te ba député ba yaka. Ba député ba yaka me bakosa biso bo tiage ba pesa kate ba semence ba pesa kate même makoki ya kozala ke to démarrer musala izala penda te ka biso moko to bunda na ndenge na biso. OK, merci beaucoup papa. Biso moko tozo bunda na ndenge na biso ba tiage ezate makambo malunga ezate. Wana lobi frère Gabi. Oui. Ah maman Tandala bomoni maman Tandala pesi biso ndunda et puis ndunda ngo eza kitoko vitamine. Maman na biso yebisa biso soki balingi basunga yo. Mama bosunga nga mama vep. Nazana muto asunganga te. Nateka kamwanga ingayo na pasi. So nazana muto asunganga mbele na vandi. Me so na vandi nana asunganga. Asunga zate. Mama Angel Tandala. Mama Angel Tandala. Adresse neza wapi? Adresse ai. Tuna ana mwana nangana yebi adresse ye anazokende. OK. Tokolanda yi. Pa mumbake adresse wana komo nango nini? T'inquiète maman tokolanda yi. Soki bon c'est asengi lisungi bo sunga ya mama veuve asala kaka poalia soka salite mutako sunga ya zate mitema malambo sunga mama na biso a croiser les bras te lokola ba mama misusu aboyi na ko zala mama kingabwa mais alobi te il faut sala poalia. Bonjour papa. Bonjour. Kombo nani? Kombo nangai papa Juna. Papa Juna awa na kati ya site ya Lokari. Rosani. Musana nanga nazo sala bilanga na toza ba paysan. Donc tozo sala bilanga tozo sala yango ezo soutenir peuple congolais. Tozo bikisa ba mama o baboyi ko waya bazoya kusomba bandunda ba matembele ba pondu yango ezo faire vivre peuple population. Siko papa yebisa so difficulté za kanini ta bokutana kana. Difficulté tozala kanango awa ezalaka kaka bilona tozanga ka ba fumier ba produit ba graine ya kulona na ba kisi oyo togo ko traiter Babylone na biso. OK. Mais soutenance penza ya mutu agotela ma soutenir biso azate. OK. Est-ce que yebisa ba konza mboka ba ko sani? Bon, tozana souci ke ba konza mboka ba kanisaka pe biso peuple na misalo tozo sala ba zwa moyen ya kusunga kabiso surtout na ba ministre ya agriculture ya économie ba yeba ko pesa biso maboko pour ko soutenir biso poto yeba kusunga mboka. Merci beaucoup, ba ministre. Bien to vanda kaka na bureau, boliaka mbongo a population zo sala, po biki sa bandeko na bango, mais bino boliaka mbongo, bino. Tokoyeba bino. Boga bonjour. Bonjour sir. To monyo yo boga mombosa bilanga. Ah musala ezati na Congo ta totanga ngo to sa mwa misalo yo pe sauver biso. Otangaka? Otanga wapi? Otanga na Vangela. L'Evangile. Vous avez classé? Na 6 années. Au 6 années. Na silisa. Ah, futur diplômé d'État. Voilà. Il y a des difficultés nous écoutons là non. Ah, nous moi habite ça to souffrir fort. Ba fumer zo mata, misala ezati. Tu fumer bon matin en combien? Ça qui moi comme tu vas 20 000, tu t'as de la mukalo. Tu vois combien de sacs. OK. Tu souffrir to kena école bo misala ezati. Do moto bunda pour laisser Congo. OK, merci beaucoup moi lilo papa ya ba. Ah bakonzamboka batalela biso musala biloko asalela na mikalo eza te bakongo eza te bambele eza te tolesa kongo ndeni yango akimi article 15 nanga nasala misalo. OK, article 15 asala misalo, mais en dehors de ça atangaka aza élève aza diplômé d'état, futur diplômé d'état, donc futur finaliste a croiser les bras te asala bilanga ne azo mélanger classe na bilanga. En tout cas bakonzi ata mawate mitema ngo ya bino bachango wapi. Na konta na kati ya bilanga mama na ngai ya mama te me koko na ngai na isaki bino ne bandele soki naza o naza lelo c'est grâce ya bilanga nde mutu etangisa ngai
bilanga nde moto esalinga nazala lelo nakoti na kati ya bilanga na nga. C'est triste ya mama mukolo mama koko azosala bilanga na ye et puis sans soutien ça va utu ye moko azobalola. Oh là là. Voilà tokomi. Bonjour. Bonjour koko na ngai. Ah mama. Esengo komona yo. Esengo pe na moni bino. Mama tala. Tala mosala ngai nkoko. Nazo sala ngai moko. Nakozwa muntu nakopesa ye nini. Eloko akopesa ye ezate. Tala ngai veve. Nazo bokola pe bitike. Batike linga bitike. Tata na bango akufa. Nazo bokola bango nazo sala kaka boyinga moko nazo mona pasi nazo futila ndako. Ofutila ndako? Na futila kandako mama. Muntu akofutila nga ndako azate kana kosala boye na teki na futi ndako. Vraiment bakoki koyokela biso mawa te. Oh là là. Bayokela biso ata mawa. Basunga biso baveve basunga kabango. Degré na ngai boye tala ndenge nazo kufa. Nazo tangisa pe bana na ndoma. Bana 5. Bitike 5 nazo bokola. Okay. Bon, nakosuka wapi? Kongo ezate, mbeli ezate, pao ezate, ya kosala bilanga ngo basunga biso. To lukata moye mwa mabele na vanda na bokola bano oyo. Ya solo nazo futila ndako nako vivre ndenge ni. Okay. Mama nazana pasi bayokela biso mawa. Merci beaucoup maman mama lobi azana pasi basunga ye. Soki bani basunga ba oza ndenge. Bakozwa ngai awa na bilanga. Na bilanga baya kosunga ngai. Kombo na yo mama. Kombo na ngai mama Mado. Mama Mado. Mama Mado. Nazonyo kwa mama kasi. Tala misala nazo sala. Omoni tala wane evandi. Mwana balise ezate. Mbongo ezate akozwa mutu. Ngai moko nazo bona bona tala. Misala nazo bona. Ntoka bakonje bayokela biso mawa. Merci beaucoup maman Mado. Maman Mado bakonje bayokela biso mawa. Parce que azo sala musala ya passe azo bokolela yango bana azave azo bokola betike oh bakonjo yo ba ministre bo vanda kana bureau bo liaka mbongo bo sundola ba mama bilanga kanda nzambe ekokitela bino kanda nzambe ko tozalaki kosala na mozole mozole yango mbongo na biso bakangi mbongo na biso bale bakonje bato oyo batiaki liboso bale mbongo na biso likame komi na papa mota. To memi likamo kuna basunga biso babimisa mbongo na biso ya solo mama tozonyo kwama. Toko vivre ndenge nini. Mama leli bazonyo kwama. Abane ko sana mozole baliembo. Banani baliembo no mama. Bato baliembo na biso batiaki papa Filora liboso neti mokonje na biso a part na mondele. Bo ajila biso mbongo na biso na mondela alobaki na kufuta bino esiko yonga na sali esiko na sali bon tokofuta bino tolongola bino po biso to tonga bazolongola bino awa bapesi bino eloko te bapesi biso eloko te kuna na mozole. Oh là là. Wana tozolela Sedik alobi na kufuta bino mbongo ko wuta na mondele tilelo mbongo na biso ezate tala toyo ko sala koto oyo tozo luese boluesa kango combien boye tozo luese mokala moko boye 50,000 mokala moko 50,000 70,000 70,000 moko mbongo wapi mama oko sala boye ti ofute ka mokola mokala yo chikala kabo bo futa ndako lia bokola bitike oyo tangisa bango. Merci beaucoup maman lisolo yoki esalinga pasi pena kambo esalinga ipasi balongoli ba mama na mozole baye na bango bapesi bango eloko te bakomi awa pe olie batika bango basala te bango ezaka baluesa kango 50,000 70,000 ndeti mama ya bakozwa mbongo wana wapi ba chef coutumier
biso toyebaki bakoko babande kobatela la population bakoko bazalaki na mawa ya population mais oya bino bozali su na mawa te bozo koteka mabele lokola likambo mosusu tala siko pasi botie bamama kolela ya bamama eza na mutu na bino likambo te mama na ngai totiki yo. Merci mama. Mama yebisa biso awa toza awa tozali na Loponda na ferme ya Chitenge. Ok. So ba difficulté ni kokutana nango. Bon, ba difficulté to kokutana nango eza ya mingi, ba mai ezotondela biso, toza na biloko ya kosalela te, ba matériel eza te, ba rozwa ba biloko presque ya kosalela nyonso en tout cas ezali te. Nde yango wana tozosenga kaka na mokonzi soki amona ndenge tozosufri tala nanu ngai boye nazosala ngai moko nazosala yo moko musala makasi moyen ya ko muta ko soutenir penza azati yango wana omona tozosala ka biso moko moyen osala eza te. Bon liloba nini na bakonzi ya mboka? Bon liloba oyo eza na bakonzi ya mboka batalela biso soki bakoko soutenir biso ekozala malamu mingi po tozo souffrir pe ya makasi toza pe na terrain ya malonga te awa ya kosalela ezali ferme ya mutu ya Chitenge. Donc merci mingi na Chitenge ndenga atia biso na ferme na ye tozo sala soki lelo aye alobi ke azo récupérer ferme ne tokosala musala wapi peuple akolia nini. Omoni yango wana nde mokonzi atalela biso alukela biso mwa terrain mwa place moko ya bien ke tokoki kosala misala mpona peuple. Merci beaucoup bakonzi bolukela biso mwa terrain bien moi lombela moke na likobelela lisusu ba femme ba ministre basi na bino bavandi na ndako permettez-moi de vous le dire baza ba fainéante po on a moni awa na yebite ba mama bo négliger bango ba mama bo boaka bango mama zo souffrir mama za neloko kolia te mama lobi esika ya kosala ezate aye na bilanga pe bilanga bazo futa bango mbo pona kosala yango mais basi na bino bavandi na ndako yoka ba make up yoka ba inga mawana bino kolela ya ba mama oyo ekozana mituna bino. Voilà, c'est pratiquement la fin de notre émission. Si vous avez aimé cette émission, dis merci à notre caméraman, caméra roumaine, à Glody Vidéo et puis merci na Oba Bengi Alpha malgré musika maliko bengara toujours. Fumu Alpha bisikoza, merci na yo et puis merci na Congo Suisse Mobimba nyonso tout on peut bino merci. To comme na na suka to landi population ndenge ebeleli ndenge leli elobi ke ça ne va pas bazane sengote bazo sala musala mais mbongo ezomona na te mbongo ezokende bazofuta mikala bazane esika te botalela bango bosunga bango ekozala mwa malamu elaki bongo mwana na bino kala kilombo voilà bazokoloba kaka kala kilombo je vais autrement dire la future ezalaki bongo ye wana liboso na bino ye patiki ne kopi wana azokota ne na kopa bilanga ezala nango kaka bongo c'est la vie. Voilà, quant à moi je vous dis bye.